Bana moko ya mikolo baza déjà ba diplômé ba yé kotala ngai bazaki na discussion na cybercafé. Babino papa ka dombokata na likambo. Likambo za nini? Balobi mais qui était réellement le premier président de la République démocratique du Congo? Ça m'a étonné de voir à Joana Bako Kakotuna qui était le premier président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, même en Russie, si vous posez la question, on va vous parler, il y a Mikhail Gorbatchev. S'il y a moyen, chef de l'État, pensez à une date commémorative pour Nakimbangu. Dans le bac de émission, à l'aéroport, je vous propose, engagez-vous, aidez le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo. Bonjour date réelle pour le premier président de la République démocratique du Congo. Non, votre préoccupation n'est pas celle-là, maman Justine Kassavou. Pensez à ça, à cet honneur. Vous nous faites mal, nous. Si matokoloba, mindelezo salabiso mabe, batala kabiso, tozo réfléchir ndengenini, eza ndengenini, tokendelango ndengenini. Rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Le 4 janvier 1959, ngana koko zongela histoire wana te, boyibe ango mieux que quiconque, ba mikolo yo ba vivra keloko wana bazali tilelo. Ndenge makambo nyonso kendeki na imka ti koya kokoma le 30 juin indépendance ya Congo ye kokota. Mais pourquoi je veux parler de cette date? Parce que Bana moko ya mikolo baza déjà ba diplômé ba yé kotala ngai bazaki na discussion na cybercafé. Babino papa ka dombokata na likambo. Likambo za nini? Balobi mais qui était réellement le premier président de la République démocratique du Congo? Ça m'a étonné de voir à Joana Bako Kakotuna qui était le premier président de la République démocratique du Congo. C'est là que je me suis dit, nous avons l'obligation, il y a histoire nabiso et bana. On n'a pas besoin de flatter qui que ce soit. Et ça m'a kamboya Sony, baye bate que président liboso azala kinani. Ngana tuni bango, yo lobini, oh muzende aliboso, oh bite Mobutu. Donc, on a compris que nous apprenons quoi aux enfants? Ici, nous avons l'obligation, commençant par le premier citoyen de ce pays, jusqu'à Bissonyon Sotozanase. Tozongi sa histoire na biso, tosa la honneur na bato yo ba précédent qui révolution congolaise. Il y a eu la révolution congolaise. Mais tout ce que nous faisons, c'est apprendre à nos enfants révolution française. Mais les Américains savent qui est Washington. Les Français savent qui est Pompidou. Les Chinois savent qui est Mao Tse-tung. Les Cubains savent qui est Fidel Castro. Venezuela, ils savent qui était Hugo Chavez. Palestine yebi Asara Rafat Zanani. Aujourd'hui, même en Russie, si vous posez la question, on va vous parler, il y a Mikhail Gorbatchev.
On va vous parler de Staline. Nous avons l'obligation, s'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, aide-nous à honorer bateau yomi bale na lingina Tangawa. Le plus grand prisonnier du monde, il s'appelle Kimbangu. 30 ans de prison. Et il n'y a aucun jour pour lui. J'ai vu ici à Kinshasa, les amis de Mandela. Où sont les amis de Kimbangu? Mandela a fait 27 ans, le nôtre, il a fait 30 ans. Ce qui compte pour nous, c'est Mandela. Voilà ce que nous sommes. S'il y a moyen, chef de l'État, pensez à une date commémorative pour Kimbangu. Na lobaka na émission nanga pour na monument na aéroport. C'est le tout premier martyr il y a indépendance na biso. Na ba Congo bango moko, c'est même pas leur problème. Bon, le kolo bonika ko saboter Kimbangu, tozonga sikoyo na Kasavubu. Yepe asala bino nini? Pourquoi batu bayeba kaka le 14 octobre? Pourquoi batu bayeba le 17 mai et le 16 mai? Et date pour na Kasavubu eza date nini? Na lancé appel message aux Amulaïté. Maman Justine Kasavubu. Na Belgique esiko fandi. Batwana nde babomaka papa na yo. Soko tali bango. Basana ba fête na bango ya ba roi na bango. Mais au fandi kuna. Férié ya bango kuna. Osali yango pe férié. Mais kasi papa ya bota yo. Rien du tout. On ne fait rien du tout pour lui. Tala esika bakende ko tia na Kimpwanza. Raison ba pesa ki aketo tia na Kimpwanza parce que il était bourgmestre ya commune ya Bandal ya Kasavubu. C'est faux. Il ne mérite pas d'être là. Regardez là où se trouve Mouze. Regardez là où se trouve Lumumba. Yo sikoyo Justine Kasavubu. Qu'est-ce que vous faites? Je vous propose, engagez-vous. Aidez le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo. Bozwa date réelle pour le premier président de la République démocratique du Congo. Il mérite mieux. To commémorer Ango, to honorer. Les enfants ne le connaissent pas. Même vous-même, vous avez négligé cet enclos. Beaucoup de Salango, lieu touristique. Où sont les enfants de Kasavubu? Tous. Sœur Kiatazabu, vous êtes où? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand on a malmené maman Marthe, pour l'accord, il y a papa Etienne. Son fils s'est mis debout, qui s'appelle Félix Tshisekedi. Il a enterré son père avec honneur, lui d'abord. Et le gouvernement a suivi. Maintenant, vous là, vous pensez que rester Kasavubu à Tchela, c'est ça l'honneur? Quand il était chef de l'État, il restait à Tchela. Si vous faites un petit truc Naboma, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non. Votre préoccupation n'est pas celle-là, maman Justine Kasavubu. Pensez à ça, à cet honneur. Vous nous faites mal, nous. Vous faites mal à la mémoire du premier président de la République. Vous faites mal à la conscience historique de ce pays. Ce n'est pas possible. En février, avant le 4 janvier, vous allez laisser la population congolaise en train de fêter une bêtise qu'on appelle Saint-Valentin. Babiche bakobeta ba concert ça est là. Mais Kasavubu, Boche wapi.
J'ai fait appel à Kiangani Simon Kuna Nankamba. Kassavubu, c'est votre frère. J'ai fait appel à Nemwanda Semi. Kassavubu, c'est votre frère. Jean-Claude Vouemba. Fabrice Puela. Mettez-vous debout. Allez voir le président Félix Tshisekedi. Il a fait beaucoup chez vous. Il continue à le faire. À l'heure où je vous parle, il est en Kamba. Pensez à Kassavubu, s'il vous plaît. Mon Koto, pensez à Kassavubu. Toute la population congolaise, nous devons honorer Kassavubu, notre tout premier président de la République. Simatokoloba, Mindelezo Salabiso Mabe, Batala Kabiso, Tozo réfléchir Ndengenini, Ezan Ndengenini, Tokenderango Ndengenini. Bote na bino nyonso bandeko na ngai bakongolais na bakongolaise na bisika nyonso bino bozwami liboso ya kobanda mwa litela na ngai nalingaki nanu kosouhaite bino nyonso ane moko ya malamu ya 2020 bato nyonso na bino nyonso na bisika nyonso bino bozwami bozala na makasi paske balobi soki mutu aza na santé oyo nyonso ezotikala ekoya nsima balobaka ke basi batongaka mboka te me nasali kosenga bino mpo na mobu oyo tozobanda tolakisa mokili mobimba ke basi batongaka mboka tosimbana na maboko tosala baaction tosala misala balobi te ke misala ifo okende kaka na bureau me bipai nyonso bino bozwami bandeko na ngai ya basi bolakisa makasi na bino bomi rendre utile, bomi valoriser, bomi pesa lokumu bandeko na ngai. Bao bakendaka wenzi, bozala na kati ya wenzi. Nzamba salisa bino, mumbongo kende liboso. Bo bakendaka pe babilanga, eza malamu makasi. Soki ozali malamu, ozali na santé, makamu nyonso ekoyaba. Ekozala malamu, okozwa makasi ya kosala makamu nyonso, okozwa makasi ya kosala salongo. Ozala makasi ya kobongisa ndako na yo, ozala makasi ya kobongisa na nzela esika yo ozotekela bamama. En tout cas, Nzambe asalisa bino, apesa bino makasi oyo nazali kosenga paske santé nde eleki makambo nyonso. Nzambe abatela bino, apesa bino makasi nde tokutani mbala nsima. Encore bonne année.